libota na bana na Nzambe libota oyo tolingi mingi biso toza awa lelo oyo na nzela na Kongo mo Kristo pona koloba oyo za maloba na Nzambe na repeta koloba tango nyonso ke toza pona maloba na Nzambe po ete maloba na Nzambe ezosala biso malamu mingi penza maloba na Nzambe ezopesa biso bomoi ezopesa biso biloko oyo mokili ekoki kopesa biso te eza ngai molinga mina bino Evangeliste Maku tangu ifwene mingi bazoyeba te tangu ifwene eza jiseke tangu ekoki yango wana toza awa mpona koloba maloba na Nzambe ngonga ebelemi amen nakobondela mpona kotika tangu oyo na maboko na Nzambe epai mpe okutami okobondela mpona mosala na Nzambe na bayeba koyoka maloba na Nzambe Nzambe merci lisusu kolo napusani epai na yo mpo bolamu na yo eleki ebele napusani koloba ete Nzambe yo oza Nzambe okobongwanaka te elalaki biso Nzambe toyebaki te na ntongo na lelo mpe na pokwa oyo tokoki kozala liboso mpona kotatola monene na yo me bolingo na yo elamusi biso epesi biso makasi ekomisi biso liboso ya chaîne wa Kongo mo Kristo tika kombo na yo ekumbama Nzambe na kombo na Yesu Masiya mpo oza Nzambe na bomoi amen 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 libota na Nzambe libota bana na Nzambe eza mokolo kitoko oyo ya lelo tomoni moyo ebimi mekomi na ntango tolingi tolia maloba na Nzambe peut-être epai ozali omelaki deja ti omelaki milikolo fufu wana nzoto elie me siko oza na posa olia mpe oyo eza ya molimo yango wana omoni eza important na ntango oyo epai okutami naza na ntango na ngai zwa bibilia na yo soki eza na chambre oyo eza na salon eza mpe na bato batikaka bibilia na mituka zwa bibilia na yo mpo tokotanga maloba na Nzambe Nzambe aza malamu mingi gloire à Jésus soki eza na ndeko moko kotina ngai message ya thème oyo topartageaki lundi passé nini oyo nalobelaki ekozala lipamboli halleluya komela biso bienga biso yebisa biso oyo nini tolobelaki semaine passée tosepelaka mingi mpo ete bino boza na ngambo mosusu biso toza na ngambo oyo toza kopartage maloba na Nzambe narepetaka koloba ete eza teke biso toleki me toza koyekola na nzela na koyekola tozomema oyo tokoki kopartage na libota na Nzambe gloire à Jésus Nzambe azwa lokumu ya solo lelo oyo nalingi na partage elongo na libota na Nzambe oyo teme na biso ezali devoir ya moto oyo asili kobika devoir ya moto oyo asili koyamba Yesu mpe mokonzi bobikisi ya bomoi na ye alleluya mama oyebi ete eza na misala oyo moto fa sala soki abiki eza na misala oyo moto fa sala soki akangolami eza na misala oyo moto fa sala soki ayambi Yesu tokosuka kaka na kobika te me eza na misala oyo fo tosala mpo ete tokende nango liboso asepelaka na Bible mingi mpo ete Nzambe ntango azoyebisa Moïse kende mpo ete libota yango ebima na bowumbu Nzambe aza kosuka wana te anaoloba so batuni bino boloba eke baza kobima mpo bakende koservir Nzambe Nzambe basalelaka ye na nsima na kobika amen tokena mokanda na 2 Corinthiens pamba te teme na biso eli ete devoir ya mondimi oyo asili kobika mokristo oyo asili kobika 2 Corinthiens chapitre 5 na verset nango 17 à 20 mama Jolie akotangela biso 2 Corinthiens, second livre de Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 20 vamos ler no segundo livro de Coríntios 5 a 17 avant mama tanga na biso ndeko na ngai salaka na ndenge osalaka sala biso evangelisation moko bengela biso ndeko moko yebisela biso yeke evangeliste ntango ifue naza wana aza kozela aza wana tina message eke yebisela ndeko mosusu bakota la ligne po eza makambo kitoko tolingi toyokola ntango oyo amen
Vamos ler a Bíblia no segundo livro de Coríntios 5 a 17. Amen. A Bíblia diz-nos que Biblia lobi. assim que se alguém está em Cristo, Moto oyo aza kati na kolo nova criatura é. akomi ekelamu ya sika. As coisas velhas já passaram, Makambo nyonso ya kala esi eleki. eis que tudo se fez novo. Nyonso ekomi ya sika. Amém. Amen. Continue maman. E tudo isto provém de Deus, Nyonso wana euti epai na Nzambe. que nos reconciliou consigo, Yende asangisi biso na kondimama mpe na koyokana na nkolo. mesmo por Jesus Cristo, Kaka na nzela na nkolo Yesu Masiya. e nos deu o ministério da reconciliação. Mpe ye apesi biso misala ya boyokani ya kondimama. Isto é, Yango elobi ete Deus estava em Cristo, Nzambe azalaki kati na Yesu Masiya. reconciliando consigo o mundo, Ye ayokanesi ye na mokili. não lhes imutando Mpe ye esali ye pasi te. os seus pecados, Mpe atali kutu masumu na biso te. e pôs em nós a palavra da reconciliação. Mpe kati na biso ye atie maloba na koyokana mpe na kondimama. Amen. Amém. Bamasuka nano wana Amém. Biblia elobi na biso boye moto oyo aza kati na nkolo balobi teke moto oyo aza na eglize songolo. Eglize eza malamu, eglize locale eza malamu. Mais awa Bible précise po tomoni bato na eglize me baza na bango kati na nkolo te. Mais Bible elobi na ngai eke moto oyo azali kati na nkolo. Donc elingi oloba ete soki oza kati na eglize oza susu kati na nkolo alors eza malamu mingi makasi koleka ke kozala kaka na eglize kozala libana na nkolo. Alléluia. Alors Bible continue koloba ete moto wana akomi ekelamu ya sika. Eloko abenge ekelamu ya sika donc eza propre na misu ya bato. Donc ekelamu ya sika endimami na présence na Nzambe. Donc ezwi bopeto na présence na Nzambe. Eza na verset moko eza na Bible ezobanga na psaume. Bible obi ete esengo na baoyo Nzambe andimi bazala na présence na ye. Alléluia. Donc moto akomi ekelamu ya sika eza justement koloba eke esengo po ete moto wana Nzambe andimi ye azala na présence na ye. Donc ça veut dire que moto oyo nanu akomi ekelamu ya kisika te tokoki mpe koloba ete Nzambe andimi ye nano te azala na présence na ye. Po kobondela mpe kozala na présence ya Nzambe ezali biloko mibale différent. Alléluia. Nalingi vraiment lelo moto nyonso apprendre part ya connaissance ya makambo na Nzambe po ete soki toexplike malamu te bato mpe bakocomprendre malamu te. Or sikoyo soki so ndimami koza ekelamu ya sika ça veut dire que Nzambe oyo wana aza capable ya kosala eke yo ondimama na présence na ye. Alors alobi ete biloko nyonso ya kala biloko wana ekei. alobi ete makambo nyonso ya kala oyo wana ekei. Yango omoni ete meme lelo oyo ye na eglize okuti moto mozo nga kopesa mbote te. Oyo nayebaki mwasi wana azalaki mwasi ya ndumba, azalaki mwasi ya vitrine, azalaki moto azalaki songi azalaki boye. Me nayebisi yo eke makambo oyo ezalaki makambo ya kala. Ye akutani na Nzambe apesi motema ne bana Nzambe. Bible ezobana ngai moto wana akomi nani mama Jolie? Akomi moto ya sika, uma nova criatura. Alors andimami na présence na Nzambe. Asiko ata moto mokili aboyi yo me lokola Nzambe sandimi yo. Alors yo sala effort ondimama na misu na Nzambe okoma ekelamu ya sika. Babiloko oyo ya kala nyonso ekende bayebaki yo na vitrine ya Hollande, bayebaki yo na vitrine ya Makela, bayebaki yo na vitrine ya Kimpesi. Me yo yambi Yesu okomi ekelamu ya sika. Yesu abikisi yo mpe lelo lokola teme na biso ali devoir ya baoyo babiki. So ntango yo obiki esenge ete yo okubisa Nzambe po ete na nzela kobika eza malamu. Moto mosusu oyo babi nga mateya évangéliste wana nakolanda yango te, mateya ya paster wana apotre prophète olanda yango te mpo nayebaka ezala na kwado
kutu tala kwado anako mera batu mais ala kwado yebaka ya ne passé ala kwado yebaka ye 2 mois passé ala kwado yebaka ye ezaki mois semaine passé mais lelo oyo azasu kwado te asu escrote aza moto akutana Nzambe alors to akutana Nzambe Bible lobela ngai a comme une nouvelle créature alors créature ya shika donc ça veut dire que Nzamba ndimi na présence d'ailleurs. Alléluia. Alors quand vous avez moto mokote aboko protester. Ya wana mama joli ko za na susciter. So moto ndimiyo andimayo te yebaka eke Nzambe soka ndiminga. Ekipa Nzambe polaka te. Ya wana kangama na Nzambe ondima Nzambe. Pour lui confirmer yango babi bakambo nyonso ekomi nini ekomi ya sika. Tokela verset 18. Bible na biso eke tout cela vient de Dieu. Effort mon côté moto kosala. Effort ezala yo pesa motema pa na Nzambe. Quand yo pesa motema pa na Nzambe, bakamonezo Nzambe mo moto kosala yango. Nzambe kokamwisa yo. Ozaki bilula lekei. Waki moto kofinga kei. Mais moto kosikoyo abiki. Pour être Nzambe wana abina biso na verset 18 après biso réconciliation na Christ kolo Yesu mobikisi na biso. Alléluia. Alors Nzambe wana aza capable ya kosala nyonso. Yango azo continuer jusqu'au na verset 19. Car Dieu étant en Christ Nzambe yemoko kati na nkolo. Alors Nzambe kati na nkolo aza Nzambe oyo tango yo ndimeli Nzambe avandi kati na yo, ça veut dire que puissance ya Nzambe pe makambo nyonso malamu ekomi epai na yo. Alors Nzambe tango ya ndimi yo Nzambe pardonnera masumu na biso. Nzambe sola pardonner yo, ça veut dire bilo bika oubliaka oyo ba biso to salaki. Lokola ya oubliaka, ça veut dire Nzambe zongisi yo ne abenga na anglais clean. Donc a clean yo. Donc okoli mo ekelamu ya sika. Alors si otambu takoma ekelamu ya sika, okosuka wana te. Ezala makambo oyo kosala. Yango na tembe so na poko ya loto biete devoir ya moto oyo abiki na nzela na Yesu Masiya. C'est vrai que toza ba chrétien, mais toza un message au Christ atike la kibiso. Christ a bien besoin de Marc chapitre 7 verset 15. Alors la biso eke allez partout, allez bokende bisika nyonso, botema na Nzambe partout les la moyo oyo. Donc devoir d'un chrétien, un chrétien a comme au mon côté. Chrétien a dit que par Nzambe. Nzambe a dit si Moïse, c'est pas Israël, bazo bima, ba okende. Mais si ba tout le monde kende ba keko servir ngai. Donc to biki pour te servir Nzambe. To biki te na pour te la kobika, mais to biki pour te servir Nzambe. Alors Nzambe écoutez qui est cher pour être besoin de la kobika. Nzambe asala ki be fort nyonso pour être libota ye ebika. Alors un chrétien oyo abiki, asa chrétien oyo akoki kokanga côté. Faut parler comme ya Christ partout et pas yo kutami. Na musala na yo et pas yo tangaka et pas yo zalaka mingi pas passer la tana yo. Tam so pas za ba ndeko ebele. Donc les enfants de la motozo ba comme ya Christ pour ya bikisi yo. Alors pendant que bikisi yo, faut témoigner. Si tu témoigner Christ, ça veut dire comme ya Christ et au partout. Maloba oya bila surtout que tu évangéliser partout dans le monde et kokokisama nenga bila biso na Marc 16 verset 15. Alors et ça ga pasi pemawa okomona un chrétien oya biki azala molimo na Nzambe ayamba Yesu mokobe mobikisi mais azako bouder ko parler comme la Christ na milieu ya bato. Alors voilà eza malamu te po biso poto bika lelo eza bato o basalaka ba retraite po yo biko zoka ngai et pas yo fandi eza la sur la camarade mo zalaka na Congo lezo la camarade mo na Suisse côté Adamba tozo la camarade moko na Berlin côté Makela bozaki na mitie makasi ya ebaki Nzambe mais yo ebaki Nzambe te aleko luka moyen nyonso yo ko eba Nzambe mais tango so suma ba Nzambe zo ndima te abifona gêner pour la ndeko na ngai abifona bonde la pour la ndeko na ngai abifona côté retraite pour la ndeko na ngai alors il a investi la kitana ye pour ko gagner yo. Alors eloko ni kozaka yo pour investir tana yo pour yo gagner batu donner yo biki devoir na yo ezaba na batu fo babika na nzela na yo. Alléluia. Moto nyonso so avandi tango so bakotuna ye est-ce que yo oyokela balo Nzambe ngaza na papa na ngai
oyo atanga maloba na nzambe nga nauti Angola presque 3 semaines passées nakutana papa oyo atanga maloba na nzambe papa sepeleli mwana wana sepeli mpo yokoli mpo ozosala mosala na nzambe donc esengo ntango bateyo maloba na nzambe yo biki okompaneke yesu mokonzi mpe mobikisi alors sikoyo yo mpe devoir na yo ezali ete oluka bato obebi nzambe te oteya bango osekonnecte na bango opesa bango maloba na nzambe nazala kondima ndeko ozala na ngai apartir na lelo ozwa charge wana oyeba ndeko ebe ozala mona entourage bayebi nano nzambe te mais yo obika yo okendaka eglise linga ete ogade bandeko wana ndenge mpe bagadaki epai na bagadaki yo alors ezala bato batiaki ntango na bango age batiaki bastoma na bango age bagene banzala aboyi komela mai mpo yo lelo oyeba maloba na nzambe alors okongo mpe maloba na nzambe te oso biso ya chrétien tobengami etake baambassadeur ya Christ mama jeloko otangela ngai na mokana na nzambe na mokana na otangela ngai na mokana na 1 Corinthiens otangela ngai na 1 Corinthiens otangela ngai na 1 Corinthiens chapitre kuna bible ezoba na biso ke toza baambassadeur ya Christ oyo moto aza ambassadeur ya Christ moto aza ambassadeur ya Christ donc moto wana alobaka kombo na Christ po ete royaume na ye eza royaume ya nzambe alleluya alors royaume ya nzambe yo oza ambassadeur na se na moi donc opareka royaume ya nzambe bible quelque part ezoba na biso eske la nature eza koenseigner bino te lelo oyo soki totrouve ambassadeur ya Angola bazotina ya osala fonction mo na Irlande akoya na crédential euti Angola ndenge batindi kombo na ye makambo na ye tani na kosala bamisala nyonso ya kosala malama na kati ya mboka oyo alors ntango gouvernement irlandais ezobenga ye ekobenga jamais tuna makambo ya Gabon ekobenga jamais tuna makambo ya Kinshasa ya Congo Brazzaville mais kobenga ye juste mpo tina makambo ya mboka ni mama Jolie mpo ye aza ambassadeur aza planté juste mpona koyeba koyeba makambo oyo ya Angola alors biso toza baambassadeur osala moi oyo toza koreprésente Christ tant que les ambassadeurs alors toza baambassadeur ya Christ alors esengi biso toparler plus ya Christ de Jésus alléluia kaka na 2 Corinthiens mpo toali mama na chapitre 5 wana tangela ngai verset nango 20. Vamos ler no livro do 2 Coríntios 5, versículo 20. Amen. A Bíblia diz-nos que de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Amen. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Donc, biso toza na fonction kaka kolobela oyo ezali kombo na Yesu Masiya. Lelo na koencourager ba oyo nyonso babika na nzela na Nzambe. Bonjour babika na nzela na Yesu Masiya. Yesu atikalaka na lingwanda. Yesu beta atikalaka na nzela ekoti na nzube na moto. Babeti basete na maboko mopanga na mopanzi. Pasi nyonso ya monaki. Eza te lokola yo yoka maloba na Nzambe. Lokola yo bika. Donc yo faut parler plus le nom de Jésus na bato oyo bayebi Yesu te. Kobika yo biki c'est vrai qu'on a sauvé. On s'est parti à l'homme ya Christ. Enlèvement de kobeta yo ko matape yo ko nettoie. Pe yo ko za na Christ elongo. Mais esenga te ba o ba bi Christ te. Souci na yo za tourner vers bango. Ba am o za perdu. O ke ba fête ta o zo na bato bi Nzambe te. O za na conscient que ami na nga za proche abi Nzambe te. Mais o lingi ko ba na makambo na Yesu te. Mais yo bato teka tango pona yo oyo ba na Nzambe. Alors le betia tango se soucier pour ba am oyo ba bi Nzambe te. Et tant que un ambassadeur. Alléluia. Mokolango na royaume omona pe ba oyo yo bikisaki. Pour les oyo ba ngolene so bazongi na Angola. Ata Angola mo ba wina kana na ambassade. Aidanga pour les carte consulaire. Aidanga pour les prise en charge. Aidanga pour les visa. Et biso autre ambassadeur ya Christ. Donc on kanga miloko te. Oh so do kanga miloko. Tozoma la croissance de l'église oyo bazala bango na Nzambe te mais bazala bato na bango atie na nzela pour ba gagner peuple la balabala. Alors bato na bango comme toujours nombreux. L'église oyo comme toujours nombreux. Alors plus qu'il comme nombreux, plus que christianisme est qu'on s'effondrer ou qu'on s'affroidir. Alors nous les chrétiens, nous avons le devoir étant que les ambassadeurs ya koloba kombo na Yesu Masiya na ba ye oyo nalo ba yebi yango te. Alors bien été, voilà partout commencer à Jérusalem. Na kata libota na yo, et dans la bato mosu bota mala bango, ta
tata moko mama moko bayebi nzambe te susi nio ozala nango mpona koinforme bango yo oza ambassadeur ya famille wana pour Christ oza wana kokota lumière ya nzambe fo kointroduire yesu na kati ya libota na yo mais soki olobinga na bika na ngai bandeko na ngai etali bango papa soso susi na bango po bino olobi ete moto ayebi yesu te mokolo ekele na kobeta so oliwa ekangi ye donc ça veut dire motu wana akeli babana ngai straight oyo akeli lifelo directement lifelo mais yo oyebi nzambe obiki okoti na royaume lolo okoti na royaume na bandeko no momonana eza te zala na susi wana ndeko na ngai ndenge obiki lingi tokangama na bandeko ebele bango mpe babika bango mpe bayeba nzambe mpo ya nzela bakoyeba nzambe ekozala malamu ezala mokolo bible obi ete tokozala ensemble na mesa ya seigneur tokovana baabraham tala privilège wana tokovana baenoke tokovana balazare bible obi na biso baabraham tokozala bango mesa moko sotala mawa ya bato oyo bayebi nzambe te devoir nini tozala nango biso bachrétien tobiki mpo tosauve bandeko na biso oyo nano babiki te alleluya ntango yo ozotemola na nzambe take na ambassadeur ozolona moto kaka loni ye wana azelaka kobuka na kopesa exemple moko oza na banguba mibale ozwi nguba moko ke oloni yango ozwi nguba moko ebena otya na 100 mbetu mais soki ntango bakobuka bambuma okoespera kobuka mbuma olonaki obuka kaka moko te mokobuka ebele alleluya mais oyo otyoki na 100 mbetu okuta banyango kaka moko etikaka kaka moko wana ndenge otikila yango ndenge okuta yango donc un chrétien qui est un ambassadeur ntango ozomisa baloba na nzambe bana bazobotama bato bazobongola mitema bato bazondima yesu bato bazotika masumu donc ça veut dire ozobota bambuma ezobota misala ezomonana un jour liboso ya kriste olobi ete nkolo na ye pamba te nateyaki quelque part bato bayaki bayambaki nkombo na yo nalobaki nkombo na yo nzambe mokolo nazalaki na ngola na sine africa nasuka matin nasali appel 9 personnes baye mpo bayamba yesu nayebisi bango na bi namoni awa lobi na tongo soki avie zongi ezozonga irlande akendaka irlande mpo na koma mission ya eleke esili mpo te boyambi yesu c'est ça émission oyo yesu atindi biso donc ntango loba na nzambe ne bayebi nzambe te ntango lobi séminaire eza quelque part évite bato basambelaka eza bien mais luka plus bato bakendaka baeglise te baza na bandako oke kobetela ye porte obete papa na ye epai na yo po ete na comprendre eke nde tovandi boye na na posa na bino papa boya na église ngai na so église te moto modele ye soko ozwi okotie na église tala fete monene ozalaka ti na lola opesa invitation ya moto akendaka église eza bien soki oki séminaire esili asani azonga na église mpa ye asambelaka eza nango mabe te mais moto akenda église te akoloba namoni place obeza place nanga tikala nanga awa donc oloni mbuma kobanga obangaka te eza na bato mingi banyaka otala embula elingo bete malili eye moi ebimi mopeperie okolona jamais moto alingi olona fo lona kotala ta te oza na reconnaire otela moni moto azoya koba te tosala jour évangélisation ndenge oza wana tala eza ya yo mpo mokolo évangélisation oyebi te yo ozala to ozala te alleluya donc eloko oyo ebotaka eloko balonaka eza na bato mosusu ezo atelemi aba nga na fiere nateya moto boye aya pa ya nkolo nateya moto boye aya pa na nkolo yo obika maloba na nzambe osobi na conseil osobi na mutu moko kati na nkolo oyo eza importa biso bana na nzambe po ete eza na moto abikaki moto abikisaki biso kombo ya yesu masiya abi na biso na matie 4:19 alobi ete ngai nakosala bino bapeshere ya bato bolomba babato so tobaki na jérusalem tobaki na dible awa totala nombre ya bato baza perdi mutu mpo yebaka eza perdi eza nango teke ntango mosusu ke non yo oluka oyeba soki ndenge nini ntango omoni ye kotelemisa lokope nani ayebi yesu te donc misala eza ebele misala ezaka na kati ya église te le chrétien po abimisa misu libanda mosala eza libanda ya église epuis chrétien ezaka chrétien dimanche te ke dimanche nazwi bible nazokende kosambela te christianisme eza vie ya mutu soki utala ya mutu eza te kosala programme que noi fana évangéliser non wana posana te
papa boni boya bien toza bien bona ndako bien papa osambela wapi ndele nakuta na ser mo bona bakomona eza te nati osambela wapi abina nasambela place pa epesa comme église mona yobosana nga abina sepeli po na posa ke oya osambela peso osambela mais oyo bino ke quelque part te pas mindela bi basangana mindela batumunu ngabi eza bona problème te nzama na couleur te donc oyo osambela eza mais so na place eza te po zo ni melo na ina ngana balanda etongo poko donc tout le souci ya bato babondela baluka nzambe basala ba jeu de prière pour biso to yamba Yesu alors biso to ba bato na ba nzambe te to bima to péché bango to joie bango to comme ça parole à Christ Matthieu 16:15 Marc 16:15 avec biso aller partout vers les nations partout OK même OK fête la ville mo boye et ça dit bon OK fête au hôtel te non pas bazola mbala surtout ma maman bon que fête au cuisine za cuisine ba belé maman na cuisine zo bible bimisa wana maman alléluia amen so ba 5 to ba 10 atali ba répondre te mais 8 ba répondre maman na ngito neto zo lamba na tema ba nzambe mais bino bo lamba na bino o sala musala na yo zo lona zo lona faut espérer ko buka eza mo ko maman mo ko na opela témoignage quelque part ngam ko la bika na ba ku duta na la fête na la maman va utana Irlande maman va utana Éthiopie maman va utana Belgrade ayeka boyono na ngata la matanga ayena terra na bino zo lamba baba musu abude mengana mara mara nzambe banda mukola Yesu asimangai ko luka uzo occasion te poteya pour la biete est la favorable non favorable ngana côté ya maloba na nzambe alléluia bafinga biso beti ba ko ba lekisia la ba place à boye susu ga ba nini ni boye donc occasion non favorable te mais ngai maloba na nzambe fait bima pour que occasion la kangili bino wana zaba tu musu jamais ko dala occasion mo favorable maman jolie donc occasion ni la occasion mo ga doki infavorable si on est favorable aux hommes connaît donc tous les soucis plus na musala nzambe pour être sûr de pesi matana biso ba nzambe na mona bonde la pona ndekona pona nini boy atuna na posa na ndekona posa no moto yo kite ma jolie akondima comment bibi c'est ça si vous avez la bika na hôtel na ngate te on a devoir wana obika po batu ba bika na nzira na yo po batu ba bika na nzira na ngai amen soso na biki na biki non te na zambo en tout cas si vous avez ce comme Christ était yo ambassadeur à Christ vous avez représenté Christ ambassadeur mo ya Congo ayeba yo tu na bino ngana Congo te ndabo blaga makamba Kenya na biso mo buto mona ke non aux assiste donc les chrétiens faut pas combattre Christ ba avec sa batu la vie chrétienne les gars te ko utinda ko lati o te cravate on va la messe à l'église tu vas la petite église dimanche tu dois gagner les gens dehors faut olona et pas bato babika musala ya wala Christ abengili biso o so Christ abengi biso na musala wana ça veut dire que yemo ko za capable ya ko pesa biso ba fruit pour être batwana bako akobika yo o sala kaka oyo nzamba lobela biso na insister batu balona pa na yo pour être yo lelo ozala oyo zali batu balona pa na ngai pour yo ozala oyo ngana zali na bile ko ngamo ko ma pasteur José alaki tongo pourquoi ayote na malobala nzambe ayote mwese na malobala nzambe papa évangéliste Jean-Claude Nangola on a pesa mbote la musika ayote so malobala nzambe kuta musika na mabor tamso zo makolo melelo oyo biso to ndimela kolo mama José Sengote sikotanga zo mona ke papa makuba zo tera batu yaza ne Sengote bato bateya malobala nzambe soki lelo oyo yo po koli omani koteya ozala kuja kokola na koloba ozala capable mais siko telema kaka yebisa bato sango wana ezali to bapesi pa na yo bopesa ko pa bato napesa exemple ya kolona soko otali temps okolona te tomoni moko abombi mosu akende kolona soko atuli nana bénéficie akende kolona Bible vous devez en face, non, ok, d'aller la vie, et c'est mon abakoro, oh, et quelque tato la monnaie dans Zambé,
et que otema le balanzambe donc ça veut dire makolo na yo eza na tele beta la chaussure na so eza Weston o eza Jimmy Weston so eza nini pour epambolami déjà donc makolo epambolami déjà moni bajara makambo ya makolo na mortas eza bajara makolo to linga to yamba na bandako na biso ozala mama ozala mama joli mama Marie eza bajara makolo to pour na babiete makolo wana epambolami déjà eza béni alors so nza mapamboli makolo na ye eko bameme na monoko na ye kolobela na ye nza mapamboli yango yango eza na bato mosusu okutanka mpa nza mapambola yo nzambe alingi yo mingi bokabwana eka baminiti moke coup de fil o oyango banini papa otali eloko moko oza koluka ta molai ozwaka yango te oka trafer ka yabi nzambe apambola yo yango nayebisaka bato mpe na kokontinue kolobaka yango na ntongo eza nango mabe te ntongo oza priere na ntongo oza bato nzambe kutanisanga na bato oyo bamama imprise na bomoi na ngai ozala na mama kutanisanga na bato oyo bakobakisa eloko moko na bomoi na ngai mama obeke eza na moto mosusu okutana ye journée na yo ebebi amesana ndenge otambola kandakanda likambo te eloko te mama boni atikala na vana ngai waki na esengo na yo esengo mosala nini est-ce que azwanga likambo nini otali mpe na moto manisi nasala ye nini journée esala nini ebebi donc yango yango libota na nzambe toza na susi wana ya kotelema meme na balabala kotala bote na yo te lata bilamba ya kitoko telema na balabala pour Christ Christ atike kiti ya bokonzi na royaume soki otali kiti ya queen ya Angleterre eza kiti eleki bakiti nyonso oyo bakoma bavandaka na se na moi oyo mais yana Christ eza kiti tokokompare bakiti wana te matiki yango alobi na kiti mpo mako abika bosoko na yo mako abiki mako akanga monoko mako na maloba na nzambe te donc fona na fardo moko ya makasi ngai bia nkolo na ngai batikaka bolumbu na ekulusu lokola ngai nabika na nzela na ye fo nazala devoir na ntongo etani nakobanda na bana na ngai nabitela boke classe mais nazala vene nzambe alingi bino mingi amen amen tobondela totombela maboko tokumisi nzambe tolobima libanda okomi n'importe école oyebisi gardien ya école oyebete nzambe apambola yo abianga nzambe apambola nga kaka misusu basabisole omatuyelaa misusu zali na manjolo abinini yazana te abinga nzambe tosola makambo mosusu osala makambo wana te me ngai nasala nini nabwaki ndako na ngai mpo makambo oyo arefuze jour nzambe akosambisa oyo bano mosali na ngai alobaka na yo boye baka nini ozala te donc occasion ezala favorable ezala favorable te yolona soki andimi malamu soki andimi na ye te yosala mosala na yo donc un ambassadeur ayokaka moto atindi ye soni te akoloba comme de partout alléluia okoka koma Christ soni te même a jeune fille mosusu yo ozali o mobali kitoko oza jeune boyeboye ozoka makambo nzambe azali makambo nzambe kaka batata te makambo toomela tokena kopesaka 24 heures na makambo ya nzambe alléluia ngomba tosupporte descendre tosupporte molebeti tosupporte azopesa biso bakasi alobi donena la force pendant la route ntango yo oza ambassadeur force na yo ekozala renouveler ntango na ntango comme un aigle alléluia olemba te ntango ozolemba baange bakoya bakofortifie yo jésus christ akoya akofortifie yo yango mona ntango mosusu totraverse meme situation mais yo midi ye miki me ngai azotambola nazoseka nazolia amen yo ozolela me ngai nasekaka tous les jours bakretien bazoseka ozokamba obi mais ye situation ya mabi est ce que ye situation eza resolve te ye ota très dangereux ndenge eza ozebu donc yanga kutu eza moke ye eza grave me ngai alala su te me ngai olala nga mpo naza na moto oyo alobake ngai elongo na ngai yo okele toujours liboso tolukaka te mpo tokende bituma sosi eganyama déjà totambola na victoire bongo aza moto ya victoire ngama lolela po ani alors yo okamwa kaka pourquoi bike bongo bango bazoseka bazomona teke boye ebiso epesa bafamille na biso mpasi ya bamortance mpo toza na bango dimension moko te spirituelle niveau ya foi mpe ya différent siko makambo bango bazolela ngazaa makambo bokolela te makambo ndenge eza bofu bobondela nzambe nzambe akosala quelque chose mpo soko leli oyi batimi bakasaka so ozolela nzambe kuta bando mitungisama nosaba te nzambe azobisa Josué abi Josué prends courage fortifie toi
nzambe akopesa territoire ya Irlande maintenant makambo yo fo sala pour réussir territoire oyo nzambe akopesa ministère puissant maintenant makambo pour ministère ou exploser yo fo sala yango o risque zonga banda ba bengi yo ozongi na onction o nzambe apesa ke folo tira la sela moyo nzambe biyaki ya Josué ay banda lelo ndenge zawana kombo na yo etombami banda lelo moto ko résister liboso na zati mais je sois fanda kaka comme les romains chrétiens bele ba fandi bazo ba ba comme Christ mais nzamba lobi na ye ba promesse zawana siko za yonde oyeba fortifie-toi nzamba ba timo na fortifier yo fait pas se fortifier à combien ya ko chrétien ba na ba nzambe tant que temps ba nzambe telobi Pierre avait passé toute la nuit à jouer de l'autre côté. Meilleur pécheur du monde. Mettons en côté de Christ. Christ a le binga. Le corps a coûté d'ailleurs. Bois qu'à l'autre côté. Attention, on ne va pas salir en haut. Habiter. N'a pas dit qu'on s'est fortifié. N'a pas dit qu'on a fait changer tout l'eau. Donc, il n'y a pas de zambé qu'on fortifie plus. Malabazambe qu'on fortifie plus. Et puis courage est important, même l'évangélisation. Pour un chrétien qui doit évangéliser, il faut parler Christ comme un ambassadeur. Ambassadeur va dans la bibliothèque, à Kobimazo, ça va palestre, va conférence, Angola, va café, Angola, va bikeko, la publicité Angola. C'est la publicité à Christ et chrétien qui est converti au Seigneur. Publicité dans la Christ. Si l'église me suit, on va faire la publicité. Si on va faire la publicité en vrai. Ce qui est là, tu vas faire la publicité bien. Si on va faire la publicité bien, c'est vraiment Bissoma dans Zambé. Alléluia. Pour combien de plus, nous avons que la puissance sur le salama, Banzan ou Akoufa. Baninga la gatia, le bakatia, nous allons faire la publicité, ma kasi. Et à tirer les nakunda. Mais notre Jésus est ressuscité. Tu es un ambassadeur moi en Zambé. Au biki pour nous servir. Quoi hésiter. Occasion soit favorable ou non. Au coup de droit dans la masanga, balango na bango. Babi papa pango la biso. On a la côté de baba soulard. Mais Christ est venu benga pour occasion wana. Pour un soulard moko. Akoyona na Zambé. Akofanda lobi banda lelo na sa lima joli. Moi si moi y a ndumba la vitrine. Yo abi non. Le ba 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 sa ndumba la vitrine, mais le ba ina ndako yo sa matanga na ko te ba sa ndumba. Moi na ndumba sa ma banza mosani. Changer côté à bongwa. C'est la même chose la femme samaritaine. Moi sur la vie là qui parallèle, et qui vit mon opposé. Mais qui s'annonçait les paroles. À ça qu'il a commencé l'évangéliste de la Samarie. À quel point annoncer Christ. Batu musuwa yebo na ndabi papa mama na msuwa ngoyo po lobi to to na butu to kuta kiota bi nga na yoki malobanza na kuta na basala nzambe ba yebisi ngai lo na boyi ko kele lifelo mbongo na ngo zwango ti alleluia na pesi motema na kapa na nzambe yango ya boyi so ok église okuti moto ko bana ko budete ona yeba kama pasteur yeba kama mambo kambi yo yeba ki elobi melelo asali raconte personnel na Yesu. Bible bina ka na Corinthiens. Akomi nani? Nouvelle créature. Si on Nzambe a jugé nouvelle créature, si on yoza nani pour que nous avons un ministère. So Nzambe ndimiye. Yango na ebisa batu. Ko ingate mimi batu ndima yo. Po muto ko ndima na mutema visible mazo budeyo. Mama bino lote. Mais ça mutema zo babi aza femme mo makasi bamatika batu bateya boteya siko malheureusement batu ba trop sentimental ala posa batu bandima ye lingo za prouver par Nzambe obi ne na Nzambe na converti dans le Seigneur na bana Nzambe na tambola na Nzambe batu bandima te Nzambe na convaincre mitema wana yo zo ta prière na ndako Soit ta prière dans Nzambe. Tant que prière parce que sinon me tema ngabio. Ala li pena la msabe moni wala. Amwa na ngaya. Ko simba ke souhaiter.
koloba suite lobi na tongo na omona mutu so ayena na enveloppe ah papa boni ah papa leka opambolo moi to seka ale musuite omona tongo zo fungola buku mo seka yomo utalika mitu eza na kati kuna papa nzamba pambola nzamba muta simba bitema batu nzamba simbio mais ce que pour nzamba simba il faut s'aimer, faut parler de Christ, parler beaucoup de Jésus. Loba mingi ya Yesu. Plus qu'on loba ya Yesu, plus que nzamba remonisa bana vila. Amen maman. Nzamba zele na nombre moti ya bato spécifique. Aporia le bete non, oya kosala ngai, oya kosala ngai, yo kosala ngai te. Et puis bato mingi bana makanisi wana. Lokola ngana za ministère tel. Ah, Yesu a comme un, comme prophète. Yesu a comme un, comme docteur. Donc on dirait dans nzamba bengi bato, nzamba soje pa na ye. Ozana ma joli. Nzamba bengi abi pina na komi pa ya kizenga mboko na clôturer awa so ya tala kabi. Oh, il pas un ministère. Ah, bah ministère en père. Et comment n'importe qui et comment n'importe qui t'es comment. Bible dit aller partout vers les nations, pesa sango malam. Et ça baton nzamba so benga siko ma joli. Amen. Au moment dans l'église, ça baton so ba ministère tala ya munene. De nous à la table la moyo ko ça passe ça va exploser. Après comment on va donc maman tu va aller à Nzoka, azala ka fumba ministère. Donc ko jija batute. Et biso ma chrétien on doit converti, tu vas être ambassadeur. Nous devons parler de Jésus. Comment la Yesu kaka. Alors bana ko tala bana bongo la motema. Batu boni yo yebisa maloba na Nzambe. Tamso baka nga makamwana eza ba pasteur. Makamwana eza ba na mona eza ba tumsonga ite. Te eza bongo te. Eza na pona yo. Yango na ye awa évangéliste tangu fera ye pa yebisa yo. Nazo bisa biso nyoso ke to bengami pour te servir. To bengami pour te sola baba église. OK, on va nous mater aux ongindako. Non. Zana souci de notre église. Mais pour notre église, faut l'honneur, faut évangéliser. Après qu'on espère que beaucoup de dimanche l'église. Alléluia. Amen. Zamba malamu mingi. Zambe azama malamu mingi. Na sepe mi bande konanga ile to partager na poko lelo. Malama Nzambe to ka ngo pona ni ezama malamu. Ezo pesa biso vie, ezo kango la biso, ezo mabiso na prospérité, ezo mabiso na biloko oyo jamais to ko simba. Ezo pesa biso considération par le bon Nzambe to mo bozomona. Alléluia. Ya mwana kama na Nzambe soit vraiment un vrai ambassadeur de Christ. Parlez beaucoup le nom de Jésus. Parlez beaucoup le nom de Jésus. Pour batamba koyoka bongo la mitema. Nzamba pambola biso makasi vraiment apambola libota na Nzambe bandeko bana ngao mosusu to sepela na bino po bino bozala kuna chaque lundi à partir de 20h bozanga te okosa évangélisation autour balé on a katandako otili ba test message ke bosala Nzamba za déjà on a abandi biso mapambola boni yoko zwa oleka yoka yomoko obani ko benga bandeko na Facebook obani ko benga bato ozo se bandeko na biso bolanda basala Nzambe bazawana eza déjà évangélisation tembe na biso le zala ki ete misala ya moto oyo abongoli mitema motema alota abongoli motema ezaka po vana ndako te mais za po ete yo po servir et puis pour servir ezaka tu na baya église misala eza libanda yaka na église eza malamu milinga oza na moto oyo o gagner ba âme pe la pese exemple moto oza na mbumba soko loni yango ta bombi yango akoko buka jamais bato ba bukaka kaba obalonaka alors vous allez sengo so ça la prière no binzambe tala ba âme na meme pa na yo Nzambe tanga zo mona ngabe asa les souvenirs oko perdre le comme côté pour te battu oyo bataka tala bango pour te mal bana Nzambe ba perdre le côté lelo o kwa mosala Nzambe monene lelo oza mwana Nzambe lelo osala mosala Nzambe partout naza évangéliste et maku tangu fwene toza ko sambela na église la puissance divine
na Blanche Estakula pato kambama epai ya papa Jean-Pierre Ngwizani pe na papa na biso Ogi Mukwayanzo. Et toza ba serviteur de l'église, toza pe na posa ba serviteur boya. Toi na posa tous les 5 ministères soient complets dans l'église. Et puis moi na Nzambe pa yokuta biso za sika ko sambela te. Obengi biso to tuni l'église la puissance divine. To na nzela Kongo mo Kristo okuzwe Seigneur formation ba ko pesa yo toza sika moko ya malamu. Et pas epozali so que tonga moko eza pene. Eza nango mabete mais posa na biso bokende pai bazo tatola Yesu mokonzi pe mobikisi. Zamba pambola moko la moko to senga toujours soko moni faute to erreur moko mutala parfait azate to zana pona ko niaba correction okobeli biso la email to kobeli biso la Facebook to bengi biso to le mso lingi to kota la domaine mosusu bino papa pa bozo bana bo umeli ese ngabo avancer to toujours ko kabino po to za awa po ete Yesu a chepso po bino boza kuna ngamo mosusu zamba pambola bino pa bozali na kobondela pona tina ko clôturer message na biso pe na kobosala te ba chaîne blokola ba Kongo mo Kristo Nzambe vema apambola bango pamba te na nzela bango tozotalama na mokili mobimba na nzela bango ba ministère za kobima ngwana kolo tika ite kolo loboko za likolo na bango tika ite Nzambe oza posa mitema na bango o dépasser tande na bango Nzambe na commission na tondi okolo oyo na yoki maloba na poko la lelo Nzambe tika ite faveur pe grâce na yo Eva na katabo monaye. Bible dit la foi vient à ce qu'on attend. Na la kondimela mutu moko azui foi na poko lela oya yoki. Na la kondima Nzambe bolingo na yo ekobatela biso tango nyonso nkolo lokumu kembo ezonge pana yo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.